bimana mabepela, na bimana kalunga, na bimana ibakata, na bimana bijou la reine, papa Nsakala, abimana LC, abimana ataka bato ba miniature nga bachanga miniature. Oh, changa oui ayaki shinga na ndao. Ngao na kamunga ba changa na miniature na kiba benga te okete. Dako sala tela bando kofinga. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi. Yango nazo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV, chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso. So boni bo mona ba gag, ba émission éducative, boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV. Biso to telemi ba kona biso Mexico. S'abonner alors massivement. Ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes fidèles Anti-Stress sur télévision, chaîne d'actualité, la grande dame, on m'a dit la boise de la presse, et puis ça a mis les oies, mais bazanga mi, ni belanga, et médotineja, assurement combo, la boise de la presse, et ça rend vraiment grande dame. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement, na baïke banso, bazui bako rolanda biso, nan basabona kité, et ce que va dire rouge, abonnez-vous, wana, yo Dobika, et ça rend vraiment grande dame. Na kotambola mo se moninga te bon mabela kasavu kukuta na papa makaya ya 100 to ko beta be lisolo to ko lobela mingi actualité mafinga o ekoti na monde ya théâtre ko finga na moko sima ya moninga donc mosale el surtout bien ba nai ba sankara to ba comédien vraiment nde to ko lobela na ya na bango mbalebele ye ba bibela ya na bango mbalebele atwa mukolone ya na bango mbalebele ko bata théâtre mingi ba ngokola te ko mo elonga mukolo ba benga ya se mais tant que je dis ya na ya musika donc ya mwa bisinga ya na bango mbalebele to kolobela yango en tout cas mingi pe théâtre tu ko sa pa mams rôle à jouer à commissionnaire wana nde yango to ko tape na mokolo to ko ba ete bon s'abonner pour ne rater maintenant sur le kama awate. Merci beaucoup à Montréal wa bengé na popo ya gloire mondeba mona mukela ba yelebele merci ba yike invité spécial nanga yes bonjour. Bonjour Nadis LC. La boise de la presse. Il y en a bon balébélé. Comme la suite comme on a autre. problème est Pendant que il y a bon. On a fait ba pesa na ko pesa. Na la pas pas. Ah bon? Ba surnommé ko ba dinga lo ba ko. O ba ngo ko la ti wa. Ba ide lo ni ba dengela nga pona ko la ti. Très bien. Ba yebi po ba yebi ke ngandi ger mo na bulaka. Nesi na zana odo miza kuzaga ya nesi. Ya na bon balébélé. Tala ka muta kufa la muka. Na ebisio. Tala ya muka kufa la muka. Moto moko nzambe ya deuxième fois na mokili. Na ebisio. Et puis ça reçoit te ba bazanga quoi. Je dois ba pesa ni ba zo comment. Eza o makaya ma yuma donc autre dit ba disela ye likolo komba kola nango donc ce qui bakanga zamba bakanga. Makaya ma yuma autre ma dit ce qui bakanga bakanga ba yuma bongo Ce qui bakanga donc zamba bakanga kala. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, tu dois moi arrêter pour aller dans mon pour ça, pour la lumière du jour. On a posé ça l'émission Moulaï, mais pour ça, on a eu aucune. Bon, ni santé mouvement qui n'a dit. Non, santé mouvement, tant qu'on a mot santé mouvement, donc ah, il y a ça, il y a mon tête. Yo, mon roi, sur tête de Nicolo, ma sécurité. Bon, théâtre, n'a pas go. Oh, il y a mon moya, c'est ah. Je suis passé mal. Bon, théâtre, balé à mon bateau. Mais soit petit. Bon, on lui a mon yo petit là, la maman ni. Maman, maman, Émilie, voilà. Maman Lali, voilà. Maman Lali, je te fais de gros bisous. Et si tu as besoin de mieux, la biso ya 100. Il y en a beaucoup balébélé. Boni ya. Boni musele ke na de. Musele ke na onde nzamba olinga to ke na to ki mamba ona. Amen. Wa olinga to ki mamba ngo donc ya ki malemba ngala okutana ngai. Voilà, to ki mamba ba. To ko bale ki no ki la yanga nya to ke na pemi ki le. Ah, na ba jango dia. No pas de chaleur ba ke na ma. Et donc ça peut filmer sur ma vidéo ngo. La journée. On ne va confiner na sinisi. Ouais, c'est là. Ah, qui la yanga nya. C'est très bien. Ouais. L'émission était très bien. C'est ça qui est vraiment mis qui de moi. Pardon? Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous mes fidèles Anti-Stress sur télévision. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Et c'est qui tombe, toi, c'est gagné.
Doni biso. Non, il y a des places. Non, il va y avoir des combos de. Ah, pas vu Otis Mbala. Pas vu Otis Mbala. Ici, on Max Santé. Donc, gérant na biso wana, azawana. wadi Donc, mama muta yamba biso wa donc kusola ina. Mbinga bien makasi. Aboya. Pas Roger. Pas Roger, voilà. Le grand gérant na biso Otis Mbala. Pas Roger Mabanza. Ah, Roger Mabanza. Mbala Moulaï. Et puis ça va jouer à terre. Hier moko soko tali bien. Oh mona. Oyo. Toyete. Ozo boulé. Oh musicien. Musicien moi kana vivre. Yé ou bien. Ah, vous avez payé. Voilà, merci beaucoup Azam. Voilà, merci beaucoup à tous les fidèles. En tout cas, c'est juste ambiance et émission. Ok, yes. Namoni jouer rôle mon papa mam so je te fais des gros bisous si la misale na iPhone na mwa go postaki ya na TikTok mam say mama oh baya maman côté barata et puis ça rasoua te basanga moto na moto na ngape yanga ye wana na pexi kutulula yo ya ça on jouer qui rôle moi kitoko kuna et pas mam say si la misale rôle ma commissionnaire o ekana ko kitoko mais kana komanda peut-être na mukeli solo ngo na ya masulu fela ko bita te batwala ndaka ba mona te ya sema ndola ba mona ka balanda kaka ba mona ngo zele elengi ya makasi balanda kaka la kati ba mona avec ya simo simise kitata moyibi akala yibaka ta mai na ye mona ndako ozwi na mabidi yaki de commissionnaire mama lopango Teresia asambelaka ne makasi asambelaka makasi me na sese moi eloko moko eza na se wana voilà ya se obeti comme moi bien moi rôle ya simize moyibi makasi ayibaka makasi ka na ndenge ya ata mai na ndako nayiba te simisa incarnaka na ye ta mosu musicien wana mpe asalaka kaka na ndenge ya misiki na ye ya simisa eza incarnation ya role comprend simisa incarnation ya role moyibi mpe neti biso bakongo neti soko oyibi soso ya bato baloki bandi koyibaka basoso otinga sukumaki mwa te eloko moyo moko osombana moko oyibaka batreta yango so ndenge mateza no boye batretaka kindeko oki ndeko batreta yango te na filme boye tobeta mwana batreta yango boye ofandi boye abloke nde batreta mpe bato batia lopipi bozo explike ye yani eloko nini oza mbongo bele eloko oza moyibi boye ndenge oyebaka biloko boye neti buto ya chemise wana ozwaki komonaki yango oyokanisi oro ndenge ezaka buto ya cuivre okomprendre mais yozo merci beaucoup za monde ngolo manyo na kitoko rando to mona itando ke na biso ya jibe pe papa china na kofiolomide komona ete kofiolomide ko ba jibe ngala za mukie nani ako defa jibe ni o so ka defi jibe mbongo tika net na rando na yuko na internet na lobi boye voilà ngaza musicien te oza mona mboka e masolo ba na musicien te naza artiste comédien namoni réponse opesa yo te nga mpe nazomona omelabi te papa chéri ana barespect makasi vila biso mpe mopao azalaka ne bie apart baventure na ye okoki ata mosu asali na aventure obie koma bo nayebi te mais barrange po wakwetu jibe mpiana ayebi yango bie ovie na ye abike oyo vie na nga donc bayebaka kobongisa ngo mpo otalaka biso kokota bamambo wana te nayoka ekutili parle soki jibe mpiana pena ofunda so na tribunali po bino babolanda bamama ya solo esalaka bientôt babongisaka
Mais au moins papa mon papa mon conduit tout le temps yeka bara on dirait ma belle dirait ça le belanga minga bayani mosi na masuku ya tokota na koloba na juste na koyeba position na ko répondre toka na mboka biso tomona to boyi te bana mboka toza ministère moko wi bafuta sukula notre sukula artiste mais sikoyo donc eza pas pa no prison hein prison obanga banga sa no abomina makambo mais ça na bete makambo minga la obanga parce que ezaka motu na lobi na nie placé te nazo ya na ya mina mwana mboka naza pe porte parole ya JBT ya wera te. Non, non, la baigne porte-parole à mon tout ça juste analyse, ça juste. Mais vraiment faut qu'on va porte-parole na bamba expliquer. Na vraiment donc na malba ta. Papa wemba. Eza pa mamunanga te. Ah. So rando mon onde ke bébé. Rando papa Chérina. Et sila na on. Sila. Il était en général ba Rolanda, papa Chérina na mon papa mon compte. Mon papa audace na lubai déjà ça ya. Jibem piana wana vinae. Ba bongisela ba. Boranda liboso ngo ba sala. Abongisana. Eh papa chéri, wana vie na yo. Mopa mokonzi. Wa petit na yo. Boranger. Na français baloba serveur en famille. Voilà, c'est en famille. Voilà. Qualité, les grands comédiens, bama kayema yuma ya 100. Yana ba omba lebele na mona mutaleka te wana ezo ko s'engager kana ngamuko. Et puis ça zuwa na ba bazanga ti. Yo zwango bandu o ba mauna. Pour mon honte. Mais zo za la batula bango basala. Na ba chela ngazwa te. Ko so lingo chela ngazwa so fiba munoko na o. Na ebisi. Fiba lifu. Tombo munoko fibi. Fiba. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles anti-stress sur télévision. Ah, on est chaîne d'actualité. La grande dame pour Maniola Kana le côté Lingala. Si vous pouvez vous abonner à aussi un appareil, là c'est tout le bénin mambé pour les Kalambo Kananga Congo. Si tout le monde est comédien, pour moi, on a barando et comme il faut finga na penza. Moko sima ya moninga mekana papa saint ya saint ya ba libéré motune ko matanga ko mona rando e ko sur le monde de théâtre ya majete ya masekite ko mona yone le mona papa nkoba na mona kao bon yo za no bien tous toi no ba siatula ba sai ba sobe ba ngotu wana est-ce que vraiment papa makaya yo ko so ma ko bimi pa na télévision olo ba keno ngai ndi na boy e sobe mana mutu tel ngana bimana mutu tel ko mona ndeko na biso comédien kibutu atangi bakombo ya bato bacomédien bimana bango epi patangi na kombo ya mwasi peut-être bimana est-ce que wana mikano komanyola mais salite ne okota moko sango ninga na ngambo na bacomédien mikano mayo antake yana bomba libele fanya mabomboka oya Vraiment ça la passe na mawa bo personne na personnage c'est le mot. Très bien. Bon, na yebite lo bango nini ba collègue ba ça la bongo. Pourquoi? Na yebite ngande to sa émission bo. To sa pas émission balé. Non. Na po Dieu donner mutazo filmer tala. Non, Montréal Gloire Mundeba. Très bien. Là pour na ba tout pas mon monde entier. Très bien. So na olekala ba ndakufinga yo. Ngande na boye na bimana mabepela na bimana kalunga na bimana ibakata na bimana bijou la reine papa Nsakala abimana LC abimana bon na oyeba te na ndako ko ya maladi ya ndeke baswanyanga sila yango na bandolo babongo obie na beli liboma obie na bela liboma baswanyanga bien na sens donc to meka kobomisa bato musu baoseka biso baseka biso te me baoseka bango mponga baotikala kozwanga te mikolo moko neti ndeko mosusu asalaki na émission seki encore azotuna ngai nde nini natiaka bato baminiature nga batianga na miniature baketianga na ayaki shenga na ndako ndako nakamongai batianga na miniature pourquoi nazwi eloko ya nani nafingi nani na manke nani polémique nini na koteli ebinga polémique na kokota pourquoi nga atala mosala nga théâtre babenga na te babenga te okete nakosala te na bando kofinga Belleville po sila azobenganga nakofinga sila te po Belleville azobenganga wana ekomi neti ba flatterie
On vient m'assumer tout aussi flatterie. Donc, ça dit flatter. Donc, quand tu flatter, donc, il y a qui, à ce qu'on ça, pour flatter, on va monter bien. Mais le lobby, pour moi, pas l'eau. Non, lobby. Donc, ça dit. Voilà, merci beaucoup, Ezabiente, Tobolo, Kobayas. Tomoni, papa, monsieur phénomène est sauvé. Maramwa, tu comprends, non, ma fille, pourquoi t'en pas dans mon live? Posons la question, phénomène est sauvé, Tomoni, il paraît qu'une fois qu'il a tourné, tout. La comédienne, mais tout le monde prend un phénomène est sauvé, quelqu'un est moko. Mamsou Batika, mais pourquoi si bizarre, il y a des gens qui baba Keite, Baozila. Akena nana. Et voilà, vous m'amenez mon copain. Eh, non. Vous habitez à quoi? Les le 28. Mais il y a ça quoi? Non, ils le 28. Oh, ça va bien en anglais. Ils le 28. Ils ça quoi? Bangate tout, baquette, on tout batika, les bananes. Ok, mais ils le 28, parce qu'on a habillé les 23. Bolé les 4. Donc, les 23. Le 23. Bon, le 23, non? Le 22. Le 23. Le 23. Le 23. Mais pas beaucoup qui n'a pas mot. Il y a un autre remis tout là-dedans, il y a 5 amis juste. Oh. Les amis. Oh, nous c'était le soir petit bon dia que bois ça ni mambe ba yebo na vidéo. Vidéo la tête. Vidéo za maman, ngana mboni petit action que là. Baba mimi Mimi Kabongo. Mami ba invité kuna. On dirait ba on ba okenda te. Ba invité na ye. Ah oui, na ni na festival wa. Oh, on a vraiment na ye. Nganti pas na nani na ligne tia. Le fana bien nganti na ko zongo pa na ye formation ya bien. Ozomona. Oh, nga una editwe deputy yake ayo ngayi. Oh, Mexico. Ba ebiso ka bakay wa se gwa neza Lisboa ite. On a sur Lisboa fondation, parce que sur la canal avec. On a qui nous tele internet. Alors ngante. Nous sommes en direct il se que en direct. Alors ngante. Voilà. Oh, mais position de ni oza. Wana mikili. Nga naza na émission a bazoloba nini yo ozala poto bokeka yo na nganti na esobe omoni balokutela bino bakonike bazolanda bakokende. Ah, ok, merci beaucoup, merci à tout le monde. Opesa bango information na bafani baolanda komona na émission awa. Voilà. Allô? Pardon, lobby? Ah. Mais normalement, ils allaient prendre le 28, non? L'autre est le 23. Est-ce que vous avez maman, vous avez dit ça, ils allaient. Voilà, merci beaucoup. Déjà, okay. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde de la télévision. Nous sommes en direct de télé-réalité. Voilà, donc on va y aller pour le backup. Papa n'a vu ce phénomène est sauvé. Accueilli à Tiki Dali bon groupe parce que le roi qui m'a sagt moi ma kele les bene barokenda. Ah si d'ailleurs barokenda mais tout le monde qui dit que barokenda te on tout ça il ça qui sont moi pas si. Donc moi motuna wana. Voilà. Information la même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. On a côté makamba batité. Pour otola pe le bilan ngelo ko tiba ko kila ba mpela ningi na bango pesi. So moi mutake simba kisi kwa que ne poto amobela ba susa sali AVC complexé. Ah. Complexé makasi. Pas Roger. Nous sommes en direct. Lourd déjà ça ils ont mis. Nous sommes en direct. Voilà. C'est une émission. Voilà. Arnaud Mbala. Arnaud Mbala. Moi na jotis. Ah ok. Abeta ko 3 jours avec na ye. Ah ok. Moi na abeta ko 3 jours avec ni. Patron na ndenge na ye. Moi na patron mais patron na ndenge na ye Arnaud Mbala. Lourd. Tu comprends? Si tu so ba bige net makaya ba chenga na programme moko boye. Ah ansi solo a sali programme. Oh ba makaya ba ko mapoto a pitse ba. Bon ngala kete siko na sa na ko midiendi. Nde bato ba ko midiendi na mabafachi.
Mais balobi bon dire papier dans pas dans liste ya phénomène ba okina pe mais vie na ye asala ebele mpona lise boy bavie mpe baencadre ye akomema te pourquoi obenga mpe akomemanga te pourquoi boso osuki otala après 3 jours mpe makaya ke akami bakongo bato ya mwa makambo okoma makambo biso benga na bampangi okay bakibuki bampangi ozi enani bilibili kumpangi te ya moto ya bamozomo neti nga nakokosela maka nasola kosoma mona ndoki nde moto akosela makambo afabrike mpenza bakangisi bato ya solo akangai makaya na ndako ya nganga oyo ngai ndaka nganga donc moto abongo ndoki. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que pour un jour pour ça la paix ayo eloko déjà on est basila basala ça veut dire on ça avec la pièce na yo mais ça ba groupe ya théâtre mais sikoyo azana possibilité oya kokozwa abimisa be 15 000 be 10 000 ayebi te oyo azwi oyo asala kotila chaîne na ye chaîne eza da monétiser abitanga ekoti kobimiselanga autant très bien mais nga sikoyo nasalaka malanda ngubu te nakopiaka bato te nasalaka oyo nga nazosala comprendre nasala oyo yanga nakosala te elese ndenge asali bo napefolasala naye bamasa ebele nasala bachaine en petit lelo bamosusu ekatana ote na bandela bazwa te eloko te bazwa te eloko te mabe eza te mabeya te mamusa na makambo ezalaka na temps kokende presse te nana oyemba mzembo ata wana andeko na mongala fali ewayembai na temps na mambo na ata eranga na ata oyokana te. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous les fidèles. En tout cas, s'il vous plaît. Babine télévision et radio. Parce que moi, c'est bien. C'est bien. Mais yo zalo comédien te. C'est bien. Mais so la comédien na na inao. Na mona siko bando mbela sika dilamba. Nze mundengo zo yemba bondo ko sepela. Mais lokolo za na yo monde à part et puis oza moto présentateur c'est bien. Moi liloba ya ngasi da makasi na pe ben makasi la même makasi makasi la bisalo to bandine lelo te voilà to bandine lelo te ko ba boke duka to bote te ba banda te ba lelo te voilà OK to banda ba academy de ça yona to banda na bango ba sila ba leya ba yani mosi donc obi ya ni bosi ngolo ba pemi yemi nga matise minya dai oya matise minya banda tomboka yo wana na si bato banga so matise ka suna kupina ne bo bayani mosi ba bato mo lokola ba masunde blende ba kufa pa pamba te obo mona eti mutu mali ba kufa na ete ba yo ba masunde blende ba kufa pa te patron ça va net na ya kufa pamba net wana akufa pa malamu na ya wana oui bien manyola te baki ba olanda ko manyola wani ngolo ba manyola that is loba nayebi te voilà nyonso ndaka malamu soka malamu merci à tous mes fidèles sur télévision bon continuez toujours pour s'abonner pour nous en rater mais pas sur les caméras en tout cas merci beaucoup le bika mbonga propre bino le bika mbonga propre etiango yo etiango yo na ndenge botonga na bino le bika mbonga propre ya tutura sala ke mission na yebi OK ya brino le bika mbonga propre moi lo na kina na boya na yebi oya na yawa ngaba kina na ngate ngaba dengisi ngala bika ngaba na petwana ngaba kina na ngate ya oliaka mbongo te ngaba kina na ngate mbonga propre oliaka te olembeke seke moke olia mbonga propre te olia mbongo brino lubika mbonga propre na bwaki libanga na o mériter moi kasi yango na lobiki mais na koya na esundeni olembeke seke na yo ko
Ote na oya na yete. Na oya na yete. Bongo ane kota limité. Oh lembeke seke mo contre ya munene na biso tu afutanga bongo le na mona ya so na zone quitter le kango la compte ya police ya Jano la délivrance. Jano la délivrance. Mon camarade bana français. Oui, ndeko nanga Mukongo. Comment est-ce? Roger. Roger na. Emmanuel pas pas mal bangati. Waka ngo. Roger na. C'est les gars déjà. Ah voilà, papa Roger na si na kati ya Otis Mbala. Le grand gérant papa Roger Mbala Moulaye pe ça joue tête. Ya Moulaye aza taille normale. Taille normale Moulaye te. Ah, ya lenga Moulaye. Na legi. Yes. Oh, nga legi pa Roger na Moulaye. Olegi pa Roger na Moulaye. Allez papa te. Allez papa te. Roger, je te fais de gros bisous. Papa Kaya le big à Moulaye. La Moulaye. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. On a chuté. Merci beaucoup à mon anti-stress. JMK. Jean-Marie Kaya depuis Paris. Je te fais de gros bisous. Il y a un dédicace. Puis mot de la fin. Dédicace na pesi pa ya Maître Chiwara na kati ya Otis Mbala. Voilà. Mbala mbinga. Nyonso ya minene. Osali erreur. Nyonso ya minene. Nyonso ya minene. Cela veut dire quoi? Olongole ya te ya munene, matu eza minene. Nini lisusu. Apologia minene. Nini lisusu. Nini lisusu. Poitrine ya munene. Nini lisusu. Donc batu babenga ki otam so batali. Ah, to ba saki. Ah, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles anti-stress sur télévision. J'étais à Waya, j'espère que c'est tous les dédicaces. Hein. Voilà. Merci à Montréal. Hein? Ah, d'infection. Moi, c'est mon fan d'infection. Moi, c'est mon rabais pour l'infection. Mais pas mieux, moi, c'est mon porno. Ah, ok. Bah, c'est tout dans l'infection. Oya, papa, parce qu'il y a la microbe. Alors, on a la sango. Faut se remettre en gros en détail. Merci beaucoup à Montréal. Béni la Comboya. Gloire Mundeba. Mosa Koliboika. Moi, la mouké na maïle bélé. Gloire Mundeba. Mosa Koliboika. Ah, l'église nini l'église de réveil kaka asakola bajete ngana kosakola ye kuto ngana ngunza bango babanga bangunza ngana aza nzambe babanga ngana aza ngunza nakufala la muka nazonga te fois na mondo oyo nde nasala troisième fois nazonga te fois ketema olingina mokili bawa on merci beaucoup à mon anti-stress. Ah, ok. C'est un deuxième personnage. On a ça là toute la zone. Voilà. Nous sommes madame sur madame Nasuki, la famille Poiragnon, ça fait une beauté. Merci beaucoup. On appelle sa famille à papa et oui. C'est une Gisèle. Judith Ipoira. Judith Ipoira. Et Priscilla Ipoira. Priscilla, moi Nantsuka. Je vous aime beaucoup, Tosukawa. biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona bagag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso lesiko s'abonner alors massivement ici abonnez-vous na rouge wana yo Dobika allez Dobika